Foko sala marche na kati ya net na chez mokonzi pona bana mibali oyo baza contre mwana mwasi o bana mibali oyo ya 4G ya Rose Bombo officiel ya équipe wana ya Maroc. Foko sala marche contre bango bana mibali bazo maltraité leader na bango ya mwasi. Tokoki kotika te makambo ekende na sese toza komona toza koyeba me tozo kosana mayele. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote ba rando na ba randonnette, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yeba ndenge ezali boye. Ndeko oyo bandeko na biso ya Maroc pambate baza bandeko na biso. Histoire ezokende ke bayaki balobeli Karine bakei na bango pe na ndenge ya malembe. Problème ezate. Nakanisa memi kutu ba misusu neti ndeko na biso mi ate mwalobi bakendaki pote bakokaki kosiporte mafinga ya papa Matondo te. Problème ezate. Mais problème ezali awa. Leader bango bazo maltraité. Bandeko nazoluka polémique te, nazoluka rando te, bien sûr naza nango posa. Mais naza koloba oyo ezali réalité pe ya solo. Soki bandeko na biso mosusu oyo bamesani na bandeko ya Maroc bakoloba oyo nga nazoloba te, ezali normal pamba te bakreya balien moko entre bango. En bref, elingi koloba baza na bakati na bango oyo aza na kati ya moninga oyo aza na kati. Pona bo comprendre kati oyo nazolobela oyo elekaka na Congo liziba oyo leketu alelisaka ba Carmen Odia. Makambo toyoka te toyoki yango kuna, yango babengaka kati. Ndenge moko bandeko ya Maroc baza na bakati ya bandeko ya Europe to ya Amerique ou bien ya Canada. Bandeko ya Canada na Europe baza na bakati ya bato Maroc. Alors nga papa Robo lokola nazali na libanda na bango naza na kati te, yango wana fote na loba. Ndenge bazo maltraité mwana mwasi leader na bango. Bandeko foko yeba leader na bango ata azali mwasi ya mukolo ba chaîne nyonso wana, me yende mutu aya pona Karine Mokonzi, donc Rose Bombo. Ye tilelo bandeko azali na bolingo ya Karine Mokonzi. Rose Bombo bandeko oyo alanda ye abanda kolobela Karine, bokoyeba azolo bango penza na mutema moko. Memi tango azako sala ba live soko asilisi azako solola na ngai. Tango nazo yoka modele oyo azoloba nazomona oyo penza tango bafingaka Karine ezalaka neti bafingi ye to bapara na ye. Ozoyoka memi na telefone mongongo penza ezo tremble, aza na kanda neti alia Gloire Olangi, neti alia mutu nyonso oyo alobaka mabe pona Karine Mokonzi. Soki pe ngai nasala émission ya kitoko, soko abengaka nga po asenga nga merci, on dirait émission yango ya kitoko nasali pona ye. Yango wana bandeko tango
liboma camarade oya ye aloba na ngai ke Rose Bombo ezali ye moko ye wana Armé Kimbanzi oya fingaka Karine. En tout cas nandimaki te parce que soki otali ba video oyo ya banda ti mokola tika koloba okoyeba oyo azosala yango na motema moko, azopupula azokadre na motema moko. Po soki penza Rose Bombo abalukeli Karine, en tout cas bandeko ata bolingaka Karine ata bolingaka Rose Bombo, mais place wana batu o bakosala guerre na Rose Bombo bakoki komela pema fo bozala penza ebele po ayebi kopupula na ndenge ya kosakana te pe ya pupulaka na motema moko na kalme nyonso. Alors Rose Bombo ndenge azawana ti lelo azali na bolingo ya Karine Mokonzi, me lokola mobali na ye mokolo basheni wana azali patron ya ba Gofax ya ba Baleine, azali collaborateur te ya ba Gofax ba Baleine, azali patron boss ndenge bomona na Kongo mikili ba Karine basala kuna, ba Grace Mbisi basala kuna, ba Doyuwe basala kuna. Jacques Kabemba azala boss, Yves Kabemba azala pe boss. Yango wana ye mobali ya Rose Bombo azali boss na bango. Ye na ba ndeko mibali kobanda kutu na ye moko mobali lokola azana pouvoir yende mobali ya Rose Bombo alongoli Rose Bombo oyo esalaka Rose Bombo elengi. Bandeko Rose Bombo tango adefendaka Karine, tango alobaka pona Karine, asentiraka bien moko boye, à l'aise moko boye. Nakosa bino te ndenge makambo ezoleka oyo Rose Bombo ngai papa Robo naza sir akuzomona motema penza pasi ndenge alobaka lisusu te pona Karine. Mais akosala boni pamba te patron boss aza mobali na ye nde mutu azwa décision. Ye pe mutu asalela Rose Bombo page wana ya Rose Bombo officiel. Mais bandeko soki totali bien ba utiliza ndeko mwasi ata zali mwasi na ye ba utiliza ye pote basala chez site na kombo na ye basali peneti ya ye asalaka makambo ya lingi. Mais bomoni ndenge baluka lelo ye batinda ya kota kelasi asala cour ye pe atosa. Alors bango bakoma koloba pona Karine, ye akendaki na groupe 100% Karine Mokonzi. Na groupe wana pe nakotaki Rose Bombo aza koloba toujours awa fo kolobela kaka Karine Mokonzi, kolobela mutu mususu te ni papa Robo ni nani. Tina longwaki na tikaki bango bazalaki kaka na kolobela Karine Mokonzi. Alors bandeko yango na lobi foko marche wana pona Rose Bombo pondeko azali isolé na bana mibali oyo nyonso ba utiliser ye basali site na kombo na ye site wana keyi abundelaka Karine. Alors boss mobali ya Rose Bombo azwi batu mibale baye kosala na kombo ya Karine baye na sima ya Rose Bombo ba remplacer site page ya Rose Bombo bakomi kolobela pe bakomo senga na ba site mususu bafungolaki bo s'abonner kuna ba chinois bato Karine Mokonzi bo s'abonner poto bundela Karine Mokonzi malamu. Bandeko yango na lobi foko bundela kosala marche pona Rose Bombo ndeko mwasi bosalele marche bapesa ye liberté na ye asala oyo ye sengeli. Tokokai kosenga marche mibale mususu pona komba Karine po ba site mususu wana efungwama basabona na kombo ya Karine ngate munatinda bango moko basenga po s'abonner pamba te tokolobela Karine tokobundela Karine.
tozali ya Karine ba pire Karine eza biso tozo détecter pe ba faux. Alors vrai ya Karine o Rose Bombo bavandisa yiwana atalaka kaka bango balobaka balongola bilengi na défense oazako sala pona Karine Mokonzi yango na bandeko na ndimite ki na yekoloba likambo esalaka polémique torando na yekaka kosenga libérer Rose Bombo libérer Rose Bombo azongela site na ye page na ye ya Rose Bombo asala oya lingi soki ye moko na volonté na ye akotika kolobela Karine problème ezate mais bo pesa ye site na ye ata ranso lozolo aza mobali na ye mais akoko privé na nyonso te surtout lokola page wana site wana asalelango ye soki ngana kolobaki asalelango ye parce que Rose Bombo aloba pe basalelango ye eza ya ye Rose Bombo officiel eza ya ye ememaka pe kombo na ye alors ye tina mokola lelo yo ngai papa robo nazo asire bino azali toujours na Karine Mokonzi pamba te Karine Mokonzi atambolaka na makila na ye pe na baveni na ye yango wana moko na dutaka ki Rose Bombo aza penza na Irlande po soki azalaki na Irlande mobali na Maroc mbele Rose Bombo sa revolta mena kanisa Rose Bombo aza pe kaka na Maroc na ndimi pe aza na Casablanca fo ezala aza na Marrakech to na désert ya Marrakech babomba ye kuna bakofra ye yango wana bandeko foko marché soki Rose Bombo azalaka na Irlande te azalaka na Maroc foko bimisa ye kuna kosangisa mbongo pona Nikit Menga te mais soki kanyoti ya Karine Mokonzi koki tondi botala pe nana kokosala geste pona Rose Bombo alongwa na Maroc soko azalaka kuna soko azalaka na Irlande en tout cas ba chinois ya Irlande fo boluka bokende mona ye na miso bosolola na ye soki libale kokufa pona Karine Mokonzi ekufa kaka mais Rose Bombo fa sala oyo esengeli pona ye azali pe jeune kitoko pe azali sukali lokola Bombo nga papa robo na soki si awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamu la zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.